Moïse Katumbi akini mzee Laurent Désiré Kabila akeko fanda na Zambie kuna na Zambie asali pe makambo na ye aza Zambien pona biso tondi makazalaki Zambie tozali ko douter biso tout toyeki kaka ke mutu moko boye akangi minere ya Jekamine ekoleka te parce que alobi Jekamine aza nyongo na ngai il faut afuta Jekamine akeko tala katumba mwanke soka azalaki awa nde a témoigner mwenze Kongolo po azobela yaya na biso wana il était là bakoma kuna Moïse Katumbi mais oyo ndeko na biso Congolais oyo habite na za Zambien bakonzi ya Zambie balobi aza Zambien bofuta ye yango tokangi minere na bino bafuta Moïse bandeko nanga bafuta Moïse par la Jekamine bato Jekamine basali souffrance bafuta ye omoni sens ya kozala koto ozali koto ozali tango sepelisaki ake koto yo akangi minere ya Jekamine Kongo inyokwami Kongo efuti nyongo mais lokola tozaka batu pete lokola corruption esimbaka makasi avec nous azongaki lisusu tango muze akufi akomi Congolais ya awa bandeko bozala est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir vous Karegeya aza ambassadeur ya Rwanda awa na Congo mama na ye aza congolaise ye yangani alobi ngai peso na lingi na kokoma na nga Congolais na réclamer mais asalaki choix papa rwandais maman congolaise Karegeya alobi nga na poni kaka Rwanda. Qui vous dit que Moïse oh papa na ye aza soki italien soki grec aza na Congo na motema? Nous disons non ana Congo na motema te parce qu'il n'a jamais fait quelque chose de grand na katanga bokende boelanga preuve et tala batuto e bazolobela awa kaka po apesaki ye aucune conviction rien du tout bosala tala bango émission tofandi boye il y a rien tout le moko na moko il ne le connaît pas il ne sait rien du tout mbongo mokolo tokokoma makasi liboso ya mbongo tokozala bato. Félicitations à FDC bapesaka mutu mbongo te po akoma membre. Félicitations à MLC bapesaka mutu mbongo te po akoma membre. Au contraire ba membre bayaka na mbongo basombi carte na otuna pour nini jusqu'à aujourd'hui vous continuez à foutre Laurent Joseph Kabila $680 000. Boyebi mbongo wana ekoko salisa ndenge nini na enseignement pour que gratuité ozoya et souffrir te. Vous ne voyez pas que mbongo wana eza ndenge moko na bawo bazoyiba bozo kanga kanga. Pourquoi lui doit prendre cet argent pendant que nous avons ici Azana 123 entreprises yena famille? C'est beaucoup d'argent. Tini me repose $680 000. Ah balobi azana ba concession minière mususu azwa île de Mateba ya ba Congo. Pour nani naza ko se poser question assemblée provinciale ya Congo central le pouvoir exécutif ya Congo central pour nani parce que eza eloko alobi na somba bazana ba banque bazana ba hôtel bazana ba ferme bazana ba parc Kabila zana binyonso bozona $680 000 bo pesa ye pour nani bozo zela contracter eloko wana tango Moïse ayi problème bandi biso toyebi ye nde tobimaki no muto ya bandi lisusu parce que toyebi ye pona koyebisa bino ke ya kotaka na esika moko pona kobebisa ya bima sikoyo atiaka moyen na ye nyonso bamona ye ke aza bien mais botala esika azali kosala mosala bokende kotala société na ye bato oyo baza wana na Lubumbashi baza libanda bareklamaka ye mbongo ti lelo bakendaka gouvernorat bakendaka assemblée provinciale baza koluka mbongo na bango. Vous n'êtes pas intelligent. Il y a comment on a dit que
tala ndenge azali awa ce qui soit commis chef de la République, chef de l'État. Vous n'avez pas ça dans la tête. Albert Yuma lobby vérité, ya minere ndenge kei. Mais banani bazalaki ba chef. Moïse, Kabila, Kaboelulu, Mumbagama, Yav Muland ya finance, banque na de grâce Mutombo, batutu wana. Ce qui opération c'est salema basalaka na kati. Vous voulez pas ça les bino d'expliquer bino na consultation et le cas qui bien qui to tourne yé ake uzambem. Wo to kende ka kuna. Oh. Yo mutuno mutose aleki yo ke uzoe pourquoi? On connaissait l'homme. Étape eleki bayambi batutu na Union africaine par le chef de l'État à Solo Bango Silisi kaka bango babandi tozana cahier de charge. Parce que vous ne comprenez pas, vous voulez un dessin nakatanga batuba saliboui et vous pensez à la président de la République. Vous rêvez à vous rêvez. Je vous ai lu ici. Toboyi Mutuya, papa Koto, maman Koto, Toboyi Demi Dakar, Oeloba grande sœur Nangai, Justine Kassabou. Alobi a Boyi Demi Dakar. Basala qui est mission na pasteur Bobo. Alobi non, Katumbi a la candidate. Justine Kassabou a Boyi. Yé personne n'a dit ya yebera yewa. Problème na Katumbi, tena ko problème na nini. Je ne l'ai jamais fréquenté. Attends, tozalaki kuna ayebi, il peut vous le dire. Je ne l'ai jamais fréquenté. Muyambo pas du tout. Tokutana na Muyambo 2 fois, c'est terminé. Nanzela eleki dangai kilo. C'est tout. Na okina ba mususu na siliki po azwaki ba mususu apesi bango bongo apesi otelabi, mais vous êtes malade. Vous est-ce qu'ils ont un terme wana? Vous est-ce qu'ils ont vraiment? Nabi mais batongo ba ndenge nini? Appelle Sanga, nani? Tout se fréquente à on ne s'appelle pas, je n'ai pas son numéro, il n'a pas le mien. Na senga ni. Ye moko azoki batuna ke ngana zaki déjà na Kishasa wakala. Katumbi tango azozonga tango akimaki Mzee Laurent, azozonga ngana za na Kishasa. Wapi kuna na lingana na kutana na yepo wapi Sanga mbongo. Et comment que la période où je suis arrivé à Lubumbashi où les gens demandaient, tu vois, Natala, mais mais je ne trouve rien parce que je connais Lubumbashi. Je connais Likasi, je connais Kambovi, je connais Kasumbalesa, je connais Kolosi, je connais Kamina, je connais Kongolo, je connais Kalemi. Vous voulez discuter avec quelqu'un de là? Mais tango sikoyo proche ya Katumbi azo expliquer bino ce qu'il est. Ngana zuka ka wana na pesi bino o wana eli kambo o wana eli kambo. Sommes quel peuple? Tout imiter d'abord batu mususu badingi pays na bango. Angai mama kombo ya yemena mama comme ninga. Bonjour, c'est Reddy Amissi, je vous invite le 14 août chez Djonga 2 à Orly. Venez savourer de la bonne musique, surtout les fanatiques de la bonne musique, n'hésitez pas. De 23h jusqu'à l'aube, il y aura de l'ambiance, des belles femmes. Et n'hésitez pas surtout l'accoutrement, ça c'est les tenues exigées. Mama, et comme l'ingandengambo, Djonga kozanga te, mama, tchou. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djonga 2, awa, bokokuta, biloko nyonso bolingaka ya kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djonga 2, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djonga 2, week-end, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana
sakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende mutakonde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Na telema na toza awa tai. Toza awa tai ya maman Nicole Malonga. Donc aza partout dans le monde. Oh. Toza ata ile makande. Maman Nicole Malonga. Yo telemi wana. Ni malata sula milaite. Anabuaka na ngatai maman Nicole Malonga makambia. Na kama kilo mkusi. Ça complexe. Una solinga mezinyo solinga. Solinga ekokayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus.